Aujourd'hui, c'est une journée de joie pour nous et nous sommes très heureux, moi et mon mari, d'être accompagnés avec vous. Ce que le modérateur vient de dire, la chorale vient de dire, nous venons de loin et nous ne savons pas où maintenant, quoi qu'il nous reste et où nous irons. Nous savons là où nous étions, mais nous ne savons pas où nous allons maintenant. Même le poids de l'âge a avancé. Même la vieillesse du mariage a vieilli. Mais ça, c'est pour nous fortifier. Ce que nous avons fait aujourd'hui et ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui, ça nous donne encore la force de persévérer et d'aller toujours en avant et de compter toujours à notre Seigneur. Parce que c'est grâce à lui que nous avons pu réaliser ces 45 ans. Sans lui, on ne pouvait pas. Mais quand nous avons associé Jésus-Christ dans les couples, voilà pourquoi nous sommes arrivés. Parce que Dieu bénit toujours ceux qui le craignent et ceux qui marchent en compagnie de lui. Quand tu demandes tout ce que tu demandes avec foi, il vous les accorde. Aujourd'hui, si je vois mon mari encore en vie, je rends toujours grâce à Dieu. Parce que, mais grâce à mon Seigneur, grâce à mes prières, grâce à vos prières, aujourd'hui nous sommes là. Donc nous savons que Dieu est avec nous et Dieu ne nous laissera pas abandonner. Même si aujourd'hui il nous prend, mais nous allons avec fierté chez lui dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De l'église de Congo, le révérend docteur Géant André Bokouloa-Bontabé, de Marie. Et c'est le 2e octobre et le 3e enfant. Le jour du mariage avec un de Mexica, 5 ans après le premier diplôme et date le 2e diplôme après le spectacle de remettant le jour de la culture du Saint. Et ce diplôme de réponse est aujourd'hui remis à M. Samba Kelly. Cette félicitation traduite par ce diplôme de réponse d'État. Et que le Seigneur vous bénisse, lui qui vous a conduit dans les hauts et les bas pendant ces 10 ans, il est fidèle et il vous conduira. Au travers de l'Esprit Saint, dans le puissant de Christ, par l'enseignement. Pour ceux et celles qui sont dans le foyer, ils savent ce que ça coûte. Pour arriver à ces 45 ans, ils savent, les gens, quand les mamans et les papas connaissent ce que ça veut dire. Alors, toute la gloire revient à Dieu. Et les autres sœurs reconnaissent Diazola, Denise, Eva. Ce grand diplôme, le grand diplôme commence à partir de 40 ans et aller jusqu'à autant d'années de fidélité conjugale. Alors vous commencez à recevoir un grand diplôme, alors 45 ans après ce sera grave. Et puis encore ainsi de suite. Que le Seigneur qui vous a conduit dans les hauts et les bas, après toutes les tempêtes de maladie ou de quoi que ce soit, et vous a gardé en vie
recevrez toutes les félicitations de votre paroisse. Encore une fois, les applaudissements. Le désordre sur le plan marital. Toute bénédiction vient de toi. Le prédicateur ici la demande de la couple Pounia avec maman de Céleste, dans le puissant nom de Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit, reçoit l'honneur, la louange, l'adoration. Lecture de la parole et son interprétation. Nous ouvrons nos Bibles dans versets 1 à 5. Je ferai paraître des prodiges dans les ciels et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Grand et redoutable jour. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je laisse la partie B de ce verset 5. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Chrétienne. Et Lissungi.
Jean Joyeux. De génération en génération, tu règnes dans la lumière éclatante. Dieu saint, saint, saint. Que les cieux et la terre fassent silence devant sa majesté. Dans la nuit où il fit du vrai, le Seigneur Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et lui donna à ses disciples en disant: ceci est mon corps brisé pour vous. Prenez et mangez. Faites ceci en mémoire de moi, dit le Christ. Après avoir soupé, le Seigneur Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la remet à ses disciples en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour la rémission des péchés de plusieurs. Prenez et buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi, dit le Seigneur. Le corps du Seigneur, présenté ici par le pain, et de boire son sang, la coupe. Car la Bible précise: c'est pour celui qui boit, qui mange et boit indignement, mange et boit le jugement contre lui-même. C'est pourquoi, dit la Bible, beaucoup sont malades, il y en a même qui sont morts. Prenons le temps de nous éprouver. En amour, tu nous as donné ton Fils, unique,
notre Seigneur et Sauveur, pour venir mourir, pour que son corps soit brisé, pour rétablir la relation entre toi et nous. Ô Seigneur, merci. De bénir cet homme, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce. Regarde-nous, Seigneur, à cet instant, à travers le sang de celui qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Bénis cet homme, et nous voulons le prendre avec action de grâce. Ainsi, nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus, qui est le seul Seigneur et Sauveur. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est pour nous un privilège, une grâce ce matin, d'être invités à ta table sainte. Seigneur, nous voulons te dire merci de tout cœur pour ce que tu as accompli à la croix en acceptant cette mort atroce où tu as versé de ton sang, le sang de la rédemption, nous condamner et qui subsistait contre nous. C'est pourquoi nous pouvons avoir tout le... les visions. Et à travers les milliards, nous accorde cette grâce de parler de sa part, marcher dans la paix, fruit de l'Esprit Saint, de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, toutes et tous, vous êtes bénis. Allez dans la paix du Christ. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Veuillons nous asseoir et nous sortons dans l'eau. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nana mela nani, nana mela Yesu,
moko azali bolingo. Ngana mela nani, ngana mela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Papa, Mote Bana, merci beaucoup. Na kombo ya Mama Denise na Papa Jean, tolingaki ko remercier bino mingi na ndenge botiki bandaku, botiki misala, botiki bana, botiki ba papa, botiki ba mama, boye kokabola na biso esengo oyo toza nango na mokolo ya lelo oyo toza kofete 45 ans de mariage ya couple Kunya. Maboko mpo na bango. Programme na biso eza nango compliqué te. Juste après parole nanga tokopesa parole na orchestre nini na chorale eko agrémenté biso. Après chorale couple ya Mama Diazola va préparer moi Goubana, moi Lipa, Torolia, moi Maïpe à Régie des Heures, moi Naboumela déjà. Si Malayango, tu refais ton compte pour Yemba, tu connais Kobina, tu connais Kosepela, ti Oya Romona Kengona et Koki, à Zongi na Libota. Et c'est moté! Et c'est moté! Nayango, tu passais parole na chorale, entre-temps, logistique pour se préparer pour après chorale.
De fleurs à chaque compétition. Quand l'enfant termine l'école, la maman et le papa lui donnent une fleur. Quand une personne veut aller déclarer l'amour à une femme, il lui amène une rose. Chaque fois, à chaque cérémonie, c'est une fleur. Même au deuil, nos amis viennent avec des fleurs. Parce que c'est la fleur qui nous donne de la vie, l'espérance et surtout l'attachement que nous avons à vous. Cette maison est nôtre. Ce n'est pas la première fois que nous entrions ici. Et je crois que ce n'est pas la dernière. Et comme vous avez pensé à nous appeler d'une manière particulière parce que vous nous appartenez, nous vous appartenons, nous avons préparé quelque chose. Maman ou non? Vous souhaite toutes les grâces divines, toutes les bénédictions de Dieu pour que Dieu continue encore à vous soutenir et à vous fortifier pour le reste des trajets que vous avez à faire. Merci beaucoup. Et nous allons demander à Maman Diaconesse Rose de prier pour la suite de votre vie et que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci. Merci. Ndenge obateli bango yawe nzambe na biso durant 45 ans de vie commune. Nzambe topesi merci po ete yo osili kobatela bango na mobembo molayi oyo basali. Ndenge papa uti koloba ete bakonetre na makambo ebele, mais soki bazalaki na yo te nde balongaki te, mais elongo na yo elongisi bango. Yango tozali korekonetre bolamu na yo na kati ya bomoi na bango mpe kokumisa yo kosanzola yo. Yawe tolingi kotika mikolo etikali na bango kobika ete yo okoba lisusu elongo na bango, otambolisa bango lisusu na nzela na yo, okoba kopambola bango, okoba kofungola bango baporte, osala lisusu bango bolamu. Totiki libota na bango mobimba na maboko na yo, Yawe sopa mapamboli na yo de part et d'autre, afin que babika pe grâce oyo ba famille na biso bandeko na biso bauti ko vivre. Tokumisi yo totondi yo tosanzoli yo, elongo na bango tolobi na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Frère en Christ et ma famille. Aujourd'hui, c'est une journée de joie pour nous et nous sommes très heureux, moi et mon mari, d'être accompagnés avec vous. Ce que le modérateur vient de dire, la chorale vient de dire, nous venons de loin et nous ne savons pas où maintenant, quoi qu'il nous reste et où nous irons. Nous savons là où nous étions, mais nous ne savons pas où nous allons maintenant. Même le poids de l'âge a avancé. Même la vieillesse du mariage a vieilli. Mais ça, c'est pour nous fortifier. Ce que nous avons fait aujourd'hui et ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui, ça nous donne encore la force de persévérer et d'aller toujours en avant et de compter toujours à notre Seigneur. Parce que c'est grâce à lui que nous avons pu réaliser ces 45 ans. Sans lui, on ne pouvait pas. Mais quand nous avons associé Jésus-Christ dans le couple, voilà pourquoi où nous sommes arrivés. Parce que Dieu bénit toujours ceux qui le craignent et ceux qui marchent en compagnie de lui. Quand tu demandes tout ce que tu demandes avec foi, il vous les accorde. Aujourd'hui, si je vois mon mari encore en vie, je rends toujours grâce à Dieu. Même si aujourd'hui il nous prend, mais nous allons avec fierté.
chez lui dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois le frère, je vois ma souris devient jaune. Maintenant aujourd'hui ma souris est rose. Vraiment, soyez bénis tous. Moi je pense qu'il est compliqué de leur servir parce qu'il fait des réunions. Parfois ils n'ont pas mangé. Chanter ou pas, comme ils seront sur la table, c'est pas bien de chanter. Parce que nous aussi on devrait les écouter ici bientôt. Nous préparer d'abord. J'aimerais mieux
azali bolingo nanamela nani nanamela Yesu ye azali bolingo bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema manamela nanie manamela Yesu kwazali bolingo manamela nanie manamela Yesu kwazali bolingo bolingo lokola maya pio Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, po azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi. Sokomeli ekitisi abandonnez-moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani nanamela Yesu po azali bolingo nanamela nani nanamela Yesu ye azali bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema manamela Yesu kwazali bolingo manamela Yesu kwazali bolingo bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkoloe, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi, atili yango mona baso bakondimela, ye masiya e, Maman Julienne Malinso qui va venir prier. Nous disons 45 ans, c'est une grâce. 45 ans, Esaline Golou. Lissou sous 2 ans, Maboukani. 5 ans, ma comité. Mais eux, ils sont arrivés à 45 ans. On peut se mettre. Alléluia.
Yahweh tokolobela yo nini yo moto sepeli ete ya solo okokisela bango 45 ans de mariage. Oh papa, tolingi kopesa yo merci. Po ete bamédite loko moko te me ngolu na yo esali ete bakoma mokolo na lelo. Yango nkolo nalingi kotumbela yo o Yahweh mokolo na lelo tozali kosepela po ete na makasi na bango te me na ngolu na yo yopesi bango mbula oyo bango bakomi. Yango tozali kosenga ete Yahweh ezala papa ezala mama nkolo tozali kosenga epai na yo bakisela bango lisusu mibu koleka pe opesa bango makasi kati na nzoto. Yahweh tokolobela yo nini liboso na bango zala motambwisi malamu nsima na bango yonde mobateli na solo pembeni na bango yonde conseiller. Yahweh mbula ebeta mikakatano miya miso na bango etombwama epai na ngomba epai yo wapi bakozwa nkolo libiki epai yo wapi bakozwa kokangolama epai yo pa wapi nkolo bakozwa kimia. Yango nkolo tolingi kobonzela yo nkolo libala oyo Yahweh tike tosunga oza na bango elongo tombola loboko na yo pe pambola bango d'une bénédiction sans limite et sans frontières. Oui Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Oh, sois exalté, sois glorifié. Oui, pas à nous papa mais en ton nom donne gloire. Ainsi totike te nyose koleka na sena bokonzi na yo ezala biloko tokolia epangolisama nyose eleka na kimia pe toyeba kobima na kimia obele na kombo kitoko na Yesu nde tobondeli bongo mpe lisanga tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Tobeteli babala ni maboko. Merci maman Vanessa. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Maman Vanessa l'a si bien dit. Papa la Ninabiso, les mariés de ce soir. Alors pour nous donner la signification, pour nous dire l'occasion qui nous réunit ce soir, je vais inviter M. Dieudonné. M. Dieudonné Zaliko Poussana, sous nos acclamations, il va nous donner le mot de circonstance de ce soir. Notamment ma ligne, est-ce que nous pouvons passer ma bombe s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir encore. Bonsoir. Et c'est mes amis. Et c'est mes amis. Topé pas, ce que c'est mes amis. Topé pas, milolo. Voilà. Et ben Nikoya. Na Congo ya papa Jean na maman Denise. Vous allez remercier Bino. Parce que malgré l'emploi du temps, la bio chargé, après dimanche, généralement, les gens sont fatigués, mais bon, c'est dérangé quand même qu'il y a les Sikaboyo, le Tikibanda, le Tikibana, pour la Koya les Sikaboyo, na Kombo ya couple Kunia, c'est dit nous merci mingi, na Kombo la Yesu. Amen. Amen. Couple Kunia et Zali Liboso, qu'on remercie Nkolo. Na ndenge abateli bango mibu boy denga 45 années. Mama olobi. Mama olobi ona. Tukumine na mitano. Couple oyo babalanaki le 5 mars 1977. Donc depuis hier, le 5 mars 2022. Bakokisi 45 ans de mariage, il faut les faire. Ma bonne comprendre la parole. Est-ce que la salle où il y a 45 ans de mariage, Anto Polo Misato? Ah, Papa Masso. Ma bonne comprendre la Papa Masso. Papa Masso, il y a combien? 50 ans. 50 ans de mariage, ma bonne comprendre la Papa Masso. 45 ans, Moussous Azawapi. Moussous Azawapi, 40 ans. 35 ans. 42. Wapi 42. Ma bonne reprend la papa pour la. 35. 35 ans. 40 ans, ma bonne reprend la papa. 35 ans. 35 ans, 30 ans. 30 ans. 25 ans. 29 ans. Alors on va la 29 ans.
26 ans, maboko pour la bango. 25 ans. 24 ans. Maboko pour la pasteur. 23 ans. 25 ans, Moussoussa. Ah, ouais, il est là. 25 ans. Merci, 23, 22, 20 ans. Maboko pour la maman. Entre 15 à 20 ans. Maboko pour la maboko. 15 à 20 ans. Maboko m'arrête pour la bise. Namoni Esengwezali. Namoni papa la libaza ebele. Denge couple konya balingaki. Ezala vraiment soirée ya ba couple. Yosepeli. Et couple oyo na 45 ans mariage. Baboti bana motoba. Ya mwasi moko na ya mibali mitano. Baza na bakoko 14. Baza na bakokololo 6. Maboko bana bako. Bazali ko souhaiter na bakouple oyo eza na moins de 45 ans. Babunda bakokisa 45. Baza pe kosenga na bakoba. Baselibatère baza boko kwa bisaki. Bara célibataire baza na kati ya sa boko kwa bisaki. Ah bon, baselibatère baza kosenga na bino kombala noki. Balobi libala eza bien. Surtout ceux qui vont associer nkolo na kati eza esengo makasi. Alors, basengi merci na ndenge boye kokabola na bango. Kolo apambola bino, apambola mabota na bino. Boko kisaba 100 ans de mariage, pour bango baza na objectif boko kisaba 100 ans de mariage. La mode la mali est. Donc, on va y avoir au na batika na 55 ans. Donc, boko kisaba 100 ans de mariage. Alors, pour les restes, donc on gagne moins de temps parce que c'est moi qui d'amérique. Oyo kozama ya komelomeli, oyo kozama kuba kolia olie, soyez possibilité au coup de. Alors, merci à vous. Merci, bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez compléter beaucoup, s'il vous plaît? Alors, avec votre autorisation, je voudrais faire quelque chose d'assez particulier qui n'était pas prévu dans le programme. Parce que Batuni va couple Ebélé, mais aujourd'hui nous sommes là pour le couple Kounia. Alors, papa Jean, na maman Denise, Souki Boko Sepela. Parce que Mingi va moni bino, Mingi va yeba bino. Mais Souki Boko Sepela, est-ce que Boko qui koye bisa biso? Ni solo na bino e bandaka ndenge nini? Est-ce que na tuni mabe? Comment est-ce la maman va Boko na bino encourager bango? Voilà. Toujours pesa maloba na maman Denise, et bandaka ndenge nini? Tito koma na mokolo ya lelo. Denise alobi mingi. Botike na nani maman Denise la mariée na biso. Voilà. Maman maloba mboka wa. Fiançailles, les salariés qui ont pas parlé, mais ndenge nini toto sio senga ki biloko kote. Gala lobina na kosala tipo na boya. Kuna pe na boya ki pe azwa ki trouble makasi. Yele ya ndenge makale. Asali bala ya bamba ya même facture yo ya tsiko. Na sala ki fiancé kana ya fiancé kana ya kwa. Na yeba ki yete, na yeba ki penda na yete, na yeba ki famille yete. Na yeko yeba ndako na yeko na yini bala na bafidone. Na yeko yeba ndako na yeye na ndambu ya famille na yeye na bango babanda ki pango. Msusu azalia wa kote moyende. Pamba te bango. Ok. Amen. Amen. Vraiment, j'ai traversé des problèmes et donc ils ont la fleur rose, ils ont la nzete, ils ont la banzoube. Le banzoube, ils ont la fleur rose. Il y a pas problème, pas difficulté, pas songi à badou, pas léger, pas critique, pas composé, belé na kati na liba. Kasingai na zanaki soki mutu alobi nanga, tala kutu bona bengana la biye na nzambe na. Ngai pe na nzambe. Lolenge wana tutambuli tina mkono leo. Amen. Merci beaucoup. Fiançailles il y a 3 mois et Meni Bisson Alibala il y a 45 ans de mariage. Est-ce qu'on peut encore les acclamer s'il vous plaît? Et je demande surtout beaucoup de Maboko pour la papa Jean parce que la vie appartient aux courageux. Atala Kiti qu'elle était déjà prise,
Il était déterminé, Père Joachim, maman Denise, la persévérance m'a cassé. Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Papa Jean, maman Denise, et ça n'a pas eu mon abino, des personnes, mon abino dans musique, dans pépé, pour inspirer. Alors, Bazala qui n'a moi quelque chose y a Koloba. Liste des moi Moulaï, mais je vais d'abord commencer par appeler très respectueusement le couple professeur Vincent et Geneviève Lukunko, qui sont vos filles. S'ils peuvent s'avancer, le bazin à moi, témoignage bouquet, est-ce qu'ils peuvent s'avancer sous les magogos, s'il vous plaît? Parce qu'en 45 ans, beaucoup d'anipé na batou. Alors, nous commençons par eux. Ah, Maman Géné, ok. Nous précisons que c'est également l'anniversaire de Maman Géné aujourd'hui. Merci, tonton Doudou. Bonsoir. Bonsoir. Et pour ça, moi, pas si pour témoigner pour notre papa et notre maman. Jean Kounia, mon fils cadet. Denise Diazola, ma belle-fille. Sur la Bible, c'est papa Jean Kounia. À ça, comme moi, à moi, c'est pour ça que je l'appelle mon fils cadet. Dans le couple, il y a Kounia, c'est les meilleurs. Ils sont dans un autre meilleur. Et puis, le meilleur parent. Les parents, c'est le meilleur. Dans le meilleur, on a 6 000 parents à 2 points. On a poussé parce que ma professeure va trop. On ça dans la minute. Na sini bango point moko soki papa bazo discuter na maman bazo soin na penze yindi so basisi ka ko soin na baba kana papa na dadi mama na dadi oh ni bazo ba soin penze grave mais donc ba kangi ka munoko tata na dadi mama na dadi oh so kana penze sini biso be to la ndaka ba kwa na ba. Deuxième point, ceux qui maman voyagé, joue à Ozonga, papa et mon apprécié. Nous avons tâté la zone à ma bloc à maman na date. La zone à ma maman na date. Ça, je crois que non, ça a dit ça, c'est bien. En tant que parent, on a bango. Donc, on est marié dans la meilleure part. Mais à Souka, mon mari est professeur d'université. Nous avons Misanga. Nous avons dit bango couple, papa baza, nene bazali, et puis tout ça. Et papa arrive le matin, en continuant le mot, posez les bras, posez les bras avant. Papa va dire que même pas Vincent, Vincent, professeur, il y a linguistique, mais on va pas l'homme qui n'a pas. Donc, à tous ces parents, quel que soit qui rend un professeur, mais on va dire que ma parent, ça va pas. C'est vraiment les meilleurs couples au besoin. Sauf dans un problème, même si c'est fait tard, à 2 h du matin, ils sont présents. En 3 couples, ils sont physiquement, spirituellement, ils sont sous la. Et puis c'est un couple parrain qui connaît très bien nos familles. Laisse la dire, on va besoin de moi. Donc, on a dit ça, je ne crois pas que ma parrain ne se soit pas à mon bazar, mais pas aux anarati. Vous êtes vraiment les meilleurs parrains. Amen. Merci à maman Denise, elle a un grand cœur. En tout cas, ma camarade, elle a vraiment un grand cœur. Pour ce qui est un problème de biso, et là, on suit bien à Bango, parce que la partie petite. Ceux qui ont la faute, on te donne, pas question faute. Ceux qui ont la raison, pas question raison, et puis pas de solité. Merci beaucoup, papa et maman. Ceux qui ont bien, ça peut bien. Merci papa, n'ayez pas raté vos amis grand job. Je n'ai pratiquement tout dit. Mon témoignage porte essentiellement sur la perception que ce couple a de sa mission de parrainage. Ça fait près de 20 ans qu'ils nous ont acceptés et nous les avons acceptés. Moi, particulièrement, ce qui me marque, c'est la tempête d'humilité et de simplicité qui les
habite. Aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Au centre, la qualité des relations humaines. C'est cette tourmente d'humilité qui a d'ailleurs fait que, depuis mon arrivée au centenaire, j'ai choisi de servir l'Église dans une commission où il y a une tourmente d'humilité, la commission de nettoyage, pour être avec ceux en toute simplicité servent le Seigneur. Papa, ce matin, je suis arrivé très tôt matin pour veiller sur lui, pour voir s'il était réveillé. Il fallait l'amener à s'habiller. Il est malade. Pour l'instant, je suis pratiquement l'un des rares qui le convainc à faire ce qu'il doit faire. Mettre les sandales, faire ceci, prendre le petit déjeuner à l'heure, etc., etc. C'est mon pote. C'est mon pote. Dès que maman Denise intervient, vous savez que ma tante est bonne à voir. Et là, vous êtes gentil. C'est vraiment mon pote. Un grand merci de les avoir accompagnés dans cet anniversaire. Et je crois que c'est un bel exemple. On a dit mon épouse. Donc je voudrais porter témoignage de l'occasion du 45e anniversaire de couple Kouni. Nous connaissons ce couple depuis 1975. Ça fait 47 ans que nous vivons ensemble. Il y a beaucoup de souvenirs. C'est bien que ma mémoire est trop petite pour retenir. C'est ainsi que j'ai pris quelques exemples. Nous avons eu la chance d'habiter avec eux ensemble dans une parcelle à Lingwala sur l'avenue Guédé numéro 243. Le 5 mars 1977, le couple Konya a célébré le mariage coutumier à Ngiri dans la famille, dans la parcelle familiale des mamans Denise. Après le même jour, ils se sont décidés. J'étais vraiment, comme on a dit, que Papa Jean était prêté. Il a été pressé même dans le mariage religieux pour prendre la bénédiction nuptiale. Le même jour, le soir, c'était la bénédiction nuptiale. Après cette bénédiction nuptiale, c'était une grande fête en Afrique. Bamusus bazo bin na moto, bamusus bazo bin na makolo, bamusus bazo sala poye, bamusus bishuto vani zokta. C'était une grande fête de l'Alaki Bouto Mobimba. Et Tongo Sal probablement. Alors, de ce mariage, nous avons connu les 4 derniers enfants. Pendant qu'on vivait ensemble, c'est-à-dire 12 ans ensemble dans la même parcelle. Donc nous avons vu naître les 4 derniers enfants. Ils étaient, pour nous, c'était nos petits-enfants. Et c'était vraiment une grande joie pour nous. Nous avons vu grandir ces quatre derniers enfants et ce qui nous a impressionnés, c'est la ténacité de Maman Denise dans la parole de Dieu. En restant dans cette parcelle, le temps était venu. Maman Denise et Papa John, ils construisaient à Kingasson à Toumala, et nous on construisait à Debonon. Paf, le même jour, on s'était décidé de quitter le lieu et chacun allait dans sa nouvelle résidence. Maman Denise a pris l'avion, le couple Kounia, ils ont pris l'avion pour Kingasani. Et moi, j'avais pris le Malmal pour Debonon. Alors, je voudrais maintenant aller dans un petit détail et parler spécialement souvent pour Maman Denise. Je dis que Maman Denise a tout fait. A tout fait. Vraiment, Papa Jean, on a vécu ensemble
souvent à l'église, c'était une chose un peu rare. C'est que nous avons remarqué le dynamisme de Maman Denise. Il a pris Papa Jean, il l'a amené à la paroisse internationale de Alou-Salaba. C'est là où Papa Jean a commencé à prendre la parole de Dieu et à renouveler son intelligence dans la manifestation, à renouveler son intelligence comme la parole de Dieu dit. C'est l'homme qui a la parole, il peut faire convaincre sa femme. Papa Jean a renouvelé son intelligence par manifestation dans la parole de Dieu. Autre chose que nous aussi pour sa famille et pour les amis. Chaque fois, quand j'arrive chez elle à la résidence, je vois la régionale, je vois beaucoup de gens. Et je trouve aussi beaucoup de personnes qui viennent à cause de ça. L'ancienne de Maman Denise s'appelle Dieu. C'est ainsi que Maman Denise, dans ses affaires, lorsqu'il s'associe avec Dieu, vous ne le verrez jamais. Nous sommes fiers et heureux de partager avec vous ces témoignages, car nous sommes parmi les rares personnes qui étaient avec eux au début et je disais que nous sommes fiers de partager avec vous ces grands témoignages, car nous sommes parmi les rares personnes qui étions avec eux au début du mariage et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore avec eux. En dehors de ces 45 ans, il faut ajouter 2 ans que nous avons été avec eux. Ça fait combien? 47 ans! Oh, Maman Denise! Que Dieu bénisse ces couples et que Dieu vous bénisse vous tous. Merci. Papa Jean, Maman Denise, rendez-vous dans 55 ans Binopé. On vous verra comme ça aussi. La foi est là. Alors vous allez permettre à ce que Totiamwa pose Fouquier avec les discours, parce que nous sommes venus à une fête et qui dit fête dit danser. Tozoya Koboa qui l'a marié Pemboko pendant que Maman Denise a télémi à Zakobina Papa Zopepa Loboko. Il y a un disque demandé pour vous. Et ça peut-être Nzembo Bobinaka Wanate. Mais de Télébino Nzembo Moko Zali pour cadrer na 45 ans Yalelo. Nous espérons que vous possible la Nayango. Si le DJ est prêt, est-ce que tu peux nous envoyer la chanson? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi.
ya mikolo momo ya seko bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basimba ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na nzela na ngai manamela nani ye manamela nani mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza kono Yesu ata yo ekoma ndima okozwa mwana na mai ya bomoi oyo ezali kono Yesu mayapio na ntango moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na ntango moi sokomeli ekitisi mainanga 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 tikana mela Yesu Yesu lelisi mama ya bongo tikana mela Yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus Christ maina bomo ya komela ya Yesu lisi mama ya bongo tikana mela Yesu bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema se bolingo ya Yesu maya malili mainanga tikana mela Yesu bolingo bosatu yango nde mai tikana mela Yesu soki nameli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga nameli nyama na bosana makambo yango lobi ekozonga yango nameli yo Yesu nanga oyo nde mai na bomoi oyo mwasi mosamalia ayebaki te oh Yesu oyo oh Yesu oyo oh Yesu oyo oyo nde mai epesaka bomoi Kobenga kupla kunya ba interesanga ezali na kati ya liloba oto kutana na mama Denise na sepela na ye la façon na ye c'est une femme de grand cœur oya zaka déterminée pona kosala bolamu pona ye eloko alikosesaka mosala soko lingi mosala bokotamna na ye elongo bien Yesu kolobi na ye likambo ya mabe pona ye azongisa kaka ye na nzambe na ye. Alléluia. Alléluia. Azali ko témoigner po esika nyonso na tamboli na mwasi oyo baza kobenga biso mapasa. Tokende na ye bisika na bisika na mona motema monene ya mwasi oyo. Soki apesi yo réponse pour regretter après le lendemain aye alobi ke nzambe na ngai alobi boyi. Alléluia. Pe aye ba kokokangela mutu motema te. Soko za na problème, elle est toujours là pour te servir. Alinga kananda kuna Yesu ko komi, elle est très humble pour la servir. Soki nazana ba problème na ngana ndaku azali libota. Libota boye te komo na ye kota na libota na ngai. Na koma na jazola boye keza na kasai. Alléluia. Ata lelo ko konfi, mais komo continuité ya jazola za ko continuer. Yango wana na mona ka Yesu en Christ c'est ma sœur. Boye zeli na kati na nga ba problème na nga ezaka problème na ye. Problème na ye ezaka problème na nga. Ata bazana problème soki na kenye kwa mobali na ya ta siliki ndenge nini na ko convaincre mobali akobanda nye na tani na mingi ya koloba te
nyonso elobami nalobi ete nzambe apambola bino bozaka libala te mpe bozaka bakamarade na komona yesu bokoba bongo amen. Merci beaucoup Mama Bima. Mpe sikoyo azali présidente ya bamama ya Selile ya Lingwala, chaque fois azali voté, azali renouvelé comme présidente. Mpe akoma diaconesse na biso na ngai mpe azali kosalela mosala na nzambe na se. Période moko mpe topesaki ye présidente ya commission na biso ya constitution mpe asalaki yango na bosembo mingi. Na kote ya bacompte tokoki kozwa ye na mabe ata bokende. Donc azali mako azali honnête, azali kosala mpe mosala na esengo mingi. Mpe na kati na bato okomona ye na kati na mabe te. Bongo nazali kotonda nzambe mpo apesi biso mama wana na kati na buku na biso bamama. Amen. Mpo na bakoko nyonso ngai eza kopa liboso mpe ngai nde munavandi na bango mingi par rapport ya bakoko nyonso. Non, liboso koloba félicitations na bakoko na ngai parce que na temps on a 25 bino, je sais que c'est pas facile pour vous. Boko Mati na 45 ans. Premièrement d'abord na kotémoigner pour na koka mobile. Azalaki à chaque fois pour protéger pour mwasi. Na makambo nyonso bandai koleka na ndako koka mobile azalaki koprotéger pour mwasi. Koka mobile koka mwasi mpe azalaki toujours koprotéger koka mobile. Donc ezalaki vice versa mpona bango. Eloko moko na retenir mpona etikala mpona ngai ezali ete à chaque fois soki badiscute na ndako wana ezali toujours na bango bakolia ensemble. Koka mobile moto akokoma jour wana avant na ndako akosimba telefone akobenga alo mama ya dadi oza wapi omona koka mwasi alobi nakomi deja pembeni ozolukela ngai nini batandi deja mesa yaka tolia omona ngai na ndeko na ngai tozalaki nde na ndako leonge omona tozotuna na jadis me papa na mama badiscutaki na butu me ndenge balingi bade lisusu mesa moko ese ngoma ezalaka donc likambo wana bandeki kosala ngai esengo mpe etikala ngai na katikati ya motu na ngai ya mibale ezali ete soki oye kosala bisongiso nde na katikati na couple na bango oyeba kotikala na soli soki oye koloba ke mama Denise papa na dadi asalaki boye wana opesi koka mwasi kanda apres ntango koka mobali akoya koka mwasi okobetela koka mwasi koka mobali lisolo koka mobali akoloba nani ayebi sio nakoloba te nakoloba te yo moko wana oyebi nakoloba te nasuka koka mobali koka mwasi akotanga koka moto ya kofunda koka mwasi donc ezalaki soni makasi babebele babanda lisusu koya kofunda koka mwasi te mosusu mpe koya kofunda koka mobali te donc bolingo na bango ezalaki bongo balingalaki makasi eloko mosusu lisusu na retenakola koka mobali tozalaki koyeba teke koka mwasi avoyage akoya lelo mais jour wana okomona kaka koka mobali alamuki na ntongo nazokende wenze nakesikita wana koyeba kaka koka mwasi soki aza na voyage te kazoya ye mpo akokota na cuisine jour wana kokusa na pembeni te nazolambela madame nanga akolambela koka mwasi biloko ntango koka mwasi akoya naza mpe akolemba non nauti na ngai na avion na bafatigue avion na banda susu kolia biloko ebelebele alambelinga mama ya dadi lia meka kaka supu oyo eza kitoko mpo na yo donc bakoko na ngai na retenir makambo ebele donc mpo na koka mwasi nabengaka ye comment encore nabengaka ye mwasi ya bilanga femme de chambre. Donc elle sait beaucoup cultiver par rapport à ma prière à la puissance de mon bébé l'intérêt de sambo l'intérêt de l'ingabatu donc pour commencer ça moko azali makasi vraiment à 4h du matin à la parade quand ma copine est bureau abandi kolongisa makambo ya musala pour que mobali alongwana nda 11h akozonga na butu yeba uti musala donc na retenir makambo ebele pa na bango yango eza koaffermir ngai mpe na telemati ndenge nazali merci beaucoup Maman Denise Gasso. En tout cas, avant de témoigner, biso tozalaka so toza na réunion so toza likambo ya famille toyembaka mwa nzembo moko boye po esala biso mwa bien donc nde bandeko nanga bazali awa tozoyemba mwa nzembo moko kitoko po esala biso mwa bien bongo na témoigner
Parce que couple oyo ngai na telemi awa mama Denise avandi wana ya na ngai en tout cas papa Kunia ngana ezalaki opesi mbombo aboyi soki na moni kana mwasi mbana moko bitumba kopanza bamesa na kosala mama na désordre nakoya nayekoyebisa yaya tela semeki nde nakutie boye omwana lobia solo efanda na fadi mama bobondela ne nzamba koshange kaka bo soki tolobi nikoyebo tokende kopunda onikena osisa falia na mana lingwala akoyana eka ndenge yo mondi akosane mwana lesi bakoma omwana semeki sokasa moni yo osali desordre akoluka apesosali oyebisa yanda yote koyebisa yanda yote donc vraiment semeki moko abokoli biso ngai nayebaka kokaba te na bopwana nazalaka kokaba te navandi na bango abokoli biso en tout cas mpenza lelo oyo basemeki nango mosusu bazali ya bakotémoigne donc alakisi biso kokaba voire même bana nyonso baleki na ndako nde bandeko nyonso donc mama Denise alakisi biso bavandaka na semeki boye bavandaka boye na bata famille donc vraiment alakisa biso bolingo koko semeki aboyaka mutu na ndako na ye te aboyaka mutu te mutu nyonso baya na ndako na ye ifo ayamba ye donc papa topesi yo merci vraiment oza papa ya bana ebele otangisi bana ebele na nyonso osali mpona biso oza na bana baza ebele ya basi na ya mibali biso tosengi nzambe apesa olisusu makasi mpona 50 et donc bakoko ya couple Kunia bapusana pembeni na bango. Voilà, est-ce que les cocos peuvent rapidement s'avancer à côté des cocos? DJ, les cocos Samayaba. Voilà. Ok. Les cocos peuvent venir rester autour de leur coco. Voilà. On a juste la Simako Konabino. Il y a un fichier chez le DJ. Ils ont un moins problème qui est. Butu
sokomeli ekitisi motema. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwasali bolingo. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwasali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Manamela nanie, manamela Yesu kwasali bolingo. Ata komi na suka e, melankolo, lisungi malamu ezanga kwate oho. Baboya nkolo basuka pie, yolilitango, kasi oya yambi nkolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye, makambo na bango ekongwana. Baye nyonso basima ye, bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu, nalingi namona na ngai yo te. Kasi ngai Yesu, kosala nga na nzela na ngai yo. Manamela nanie, manamela nanie. Mai nyonso eza mai te, yakomela. Solisa ya solo eza nkolo Yesu. Ata yo ekoma ndima, okozwa mwana e na mai ya bomoi. Oyo ezali nkolo Yesu. Sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Mainanga, 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 tikana mela Yesu e, Yesu neliziba maya bongo. Tikana mela Yesu e, bolingo ekitisanga motema ye, ekitisanga motema. Eza bolingo ya Jésus-Christ, mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bomo. Bolingo ekitisanga motema, bolingo ekitisanga motema, bolingo ekitisanga motema. Se bolingo ya Yesu e, maya malili mai nanga. Tikana mela Yesu e, bolingo bosatu yango nde mai. Tikana mela Yesu e, soki na meli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga, na meli nyamba na bosana motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwasali bolingo. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwasali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi.
dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e, Manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Ata komi na suka e, melankolo, lisungi malamu ezanga kwate oho, baboya nkolo basuka kuye, yolili tango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tango amoi, sokomeli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye, makambo na bango ekongwana. Baye nyonso basimba ye, bokono na bango esila. Kasi nga Yesu, nalingi namona na ngai yo te. Kasi nga Yesu, posa na nga na mbela na ngai yo. Manamela nani e, manamela nani. Mai nyonso eza mai te, yakomela. Solisa ya solo eza nkolo Yesu. Ata yo ekoma ndima okoza mwana e na mai ya bomoi, oyo ezali nkolo Yesu. Maya pio na tango amoi, sokomeli ekitisi. Bolingo lokola maya pio na tango amoi, sokomeli ekitisi. Mainanga, 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 mainanga. Tikana mela Yesu e, Yesu neliziba maya bongo. tikana mela Yesu e. Bolingo ekitisanga motema ye, ekitisanga motema. Eza bolingo ya Jésus-Christ, mai na bomo ya komela ye. Ya Yesu liziba maya bongo. Bolingo ekitisanga motema, bolingo ekitisanga motema, bolingo ekitisanga motema. Se bolingo ya Yesu e, maya malili mai nanga. Bolimo mosantu yango nde mai. Soki nameli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga. Nameli motema, bolingo lokola maya pio na tango moi, sokomeli ekitisi motema. Manamela nani e, manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Manamela nani e, manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Bolingo lokola maya pio na tango amoi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tango amoi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e,
ata komi na suka